besoin de film bien, autant d'émission bien, King France Télévision. Ndemaram, chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Par le biso to ba minté. Pour salande makam. Au Canada. Saskin TV Yannick Wenge Yannick Wenge béton. Il y a le 1er juin. Taboutou, il y a le 1er juin 2024. Ezalaki sango ya mawa, sango ya pasi, oyo église corps du Christ et yambaki Naboutou. Il y a le 1er samedi 2024 na juin oyo sali pasi mingi na papa na biso oyo tobungisi papa Barouti Kasongo, paix à son âme. Église corps du Christ ezalaki esengo ya malamu te, ezalaki sango ya malamu te, sango ya mawa, sango ya pasi ndenge tokufisi papa na biso. Chers téléspectateurs, ezalaki sango ya malamu te oyo Église corps du Christ ezwaki le premier ya kobungisa papa na biso oyo azali légende vivant, oyo azali légende, azalaki légende oyo atiki biso lobi aza ba pasteur modèle, ba pasteur oyo basalela nzambe na kibonzambe nyonso, ba pasteur oyo amipesa jeunesse na ye mobimba mpona kosalela nzambe. Ba pasteur oyo tomona bango na makambo ya mabe te to pe sango ya mabe te ndenge ba pasteur lelo bazotambola. Pasteur Barouti azalaki pasteur moko exemplaire, pasteur oyo a édifiaki batu, pasteur oyo nzela na ye ba amebele e retrouvaki nzela ya lola, ba amebele ba retrouvaki nzela ya nzambe à travers pasteur Barouti Kasongo. Je crois église eza na mawa ya makasi, église eza na pasi na motema, église eza na nzoto eza malamu te na sango oyo bandeko na biso bayoki mokolo ya lelo oyo esali pasi. Mesdames, demoiselles et messieurs, je crois ngai pe nazalaki ya kolala sango wana nayokaki yango na oyo kango na tongo oyo na butu na mona kaka lokwa eza nango kaka ba internet ndenge ezalaka na bite na kota na tongo na vérifier. Alors c'est bien, c'est vrai et c'est confirmé. Papa na biso Barouti atiki biso eza passé, je crois, et l'église ezalaki na salongo, église munene, donc tabernacle oya munene oyo atikelaki biso mwana na ye nde azala représentant ntango azwaki temps ebele ya koteya, temps ebele ya kosalela nzambe, temps ebele ya kozala na église wana ya salongo. Et après nzoto esengaki ke akende kopema, azwa mwa temps akende kopema atika église nde atikaki église epai ya mwana na ye Kasongo, mwana na ye nde oyo pasteur Kasongo oyo akontinuaki mosala ya nzambe oyo papa na ye asalaki. Mesdames, demoiselles et messieurs, ndeko pasteur Kasongo akontinuaki mosala na ye nde papa Barouti akendaki kopema na Canada ndenge kaka ezalaka. Asalaki mosala na ye, asaleli nzambe bata ebele, abonzaki bo jeunesse na ye na kati na kibonzambe. Et après ngonga ekoki alobi te mwana na nga atikala akontinue mosala na nzambe, ngai je crois nakende kopema apresentaki biso mwana na ye akontinue mosala jusqu'aujourd'hui, mosala nzambe mwana na ye akokontinue yango en tout cas na bokebi nyonso. Alors akendaki na Canada azaki akutani na mwa maladi ndenge nzoto ezalaka, santé ederangeaki ye makasi vraiment. Papa Barouti santé ezalaki malamu mingi vraiment te, santé ezalaki bien mingi vraiment te. Et après ayeki kokota hôpital, koti hôpital balandela basoin ndenge ezalaka ekosimba te. Pasteur Barouti aye kotika biso mokolo ya samedi le 1er
juin 2024. Mesdames et messieurs, biso bato totikali to ba kubanga nzambe papa baruti atambolaki na kibonzambe papa baruti atambolaki na kubanga nzambe papa baruti atambolaki na kubanga nzambe na musala nzambe atosaki yango makasi asalelaki nzambe na ndenge ya solo. Biso ba totikali toyeba nzela eza kaka moko oyo biso tobenga yango one way. Nzela eza one way, nzela nango ya liwa retour nango ezalaka te. One way soko kei retour ezalaka interdit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, to milengele parce que toyebi ngonga te, toyebi pe jour te, toyebi pe tangu te, toyebi mois te, toyebi année te. Soki ba nzali ya nzambe ya minene ba légende lelo bazotika biso bongo yo oyo nano oyebi nzambe te, bongo yo oyo nano bongo limotema te, bongo yo oyo nano tiki loyenge te, ekozala boni boni ntango kokufa okozala wapi. Jour yango ekozala ndenge nini pe okozala wapi. Mesdames et messieurs, eza pasi mingi, je crois que tokoya ko pesa bino ba information par rapport ya ndenge matanga ekoleka, par rapport ya ndenge ba programme eko se dérouler na famille. Mesdames et messieurs, ndenge makambu ya programme eko sala matanga tokozanga te, tokomanke te koleka epa na bino lisusu kopesa bino information ba landi na biso ya Kin France Télévision. Opesa biso confiance de partout dans le monde. Otala biso na bokebi nyonso bo emaka bo partageaka na ba baza ko s'abonner. En tout cas nzambe apambola bino ndenge boza ko s'abonner na kati ya chaîne na biso Kin France Télévision. Bo s'abonner, bo partager, bo cliquer côté j'aime, ce pour commenter. En tout cas et osala biso malamu mingi parce que sangwana zaki sango ya malamu mingi te, eza sangwa mawa ko bungisa moko ya basali na nzambe ya solo tozala na bango na Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, na lobi eza pasi kobungisa moko ya basali na nzambe pa moko parmi basali na nzambe oyo ya makasi oyo ya solo ya vrai tozala na bango na Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en tout cas sangwana ezalaki malamu mingi te, ezalaki malamu mingi te. En tout cas famille, courage na libota, courage na église corps du Christ, courage na église na union sona baseli tout oyo bozangi patriage watiki biso. En tout cas pasi na motema, pasi na motema eza esengo mingi te kokufisa papa baruti kozanga papa baruti na ba mikolo ya lelo. Donc émission na osalango na pasi na motema, émission na osalango na pasi vraiment komona vidéo photo wana monika photo na kanisa eta parfois eza mama ba réseaux sociaux na kanisa msezaka ndenge mambo ezalaka ndenge réseau alelo koma mambo ezala ebele mambo lokuta basala soki nini na bité na meka mpe kolandela na checker na tala après na ko comprendre que c'est vrai papa na biso a tiki biso, papa na biso a tiki biso, pasi vraiment pe courage na libota, courage na église corps du Christ, courage na famille, courage na bandeko yo babungisi papa baruti kasongo. En tout cas nzela eza moko bino yo na bongo motema te luko bongo la motema yo na no yebi nzambe te luko yeba nzambe parce que mokolo aliwa na yo okoyeba te soki okozala wapi. Mesdames et messieurs, luka oyeba nzambe eza malamu mingi. Tozalaki na kati ya Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne de la diaspora, la chaîne qui vous informe à chaque moment parce que vous informer c'est notre souci majeur. Vous êtes connectés, vous êtes branchés sur Mère Canal, sur la chaîne Kin France Télévision. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Merci Nandenge Botalaki Biso, Bozaki tellement ebele, Bozaki na Canada, Bozaki na Belgique, Bozaki na France, Bozaki na États-Unis, Bozaki na Afrique du Sud, Kinshasa, pourquoi pas Angola. Bozaki tellement ebele, Botalaki Biso na kati ya chaîne na Biso Kin France Télévision. Mbala liboso, o ta la vidéo na Biso, to pota la Kin France Télévision.
na si wana bakomi s'abonner, au cliquer place bakoma s'abonner. Ceux qui ont cliqué ngonga ya notification, en tout cas ça la biso malamu mingi, au cliquer place ya j'aime, ça la biso malamu mingi.